ku ipesinga munoko vertige misu mulunge mukusana foi yango yo ye koseka yango eye koseka na poto eza médicament awa na kin ba négligé biso sebi kosubaka na koseka lata kashkush yaya tunanga nini yaya nini tokotanga ba communauté po ba koyina biso oh seigneur yaya ko vivre bana bato mbongo na ba pauvre ezalaka ndengi moko te mutambongo soki ero ya za wapi na internet Facebook WhatsApp Viber Imo metala bata passe ero baza wapi misusu bazoteka ba galette ah nzambe seigneur yaya kosaka na bana bata mbongo na ba pauvre eyebanaka mwana mutambongo soki asaka na franc na français avec tendresse oyoka Pérézoque donnez-vous kende na ba commune mususu okende kokuta nde bana bawasakana mwana wasakana bosate na bonkele na kikuluna zoko sakana bana ba commune mususu ka ndaka sumbinye ah conseil ba petit oh ba petit wale za mabe yaya bana bato mbongo so balamuki na tongo basenga papa bambonga mikate basenga na franc na français avec tendresse oyoka papa donne-moi les 50 francs je vais acheter le beignet kende na ba commune le roi makala bumbu selemba ongaba mwana so alamuki na tongo asenga papa bambonga mikate na bosoto na posa kobota esili je sengela mbonga mikate bana makala oyoka peur tia kamar na pembasu Gingana suginde yawe yawe yakokotani kamonanga na sawe yaka papa lobelanga yakotelanga wapinza melelia wapinza mela bwame wapinza mele zaka yakota yaya sebola yaya sebola mokolo ya lelo le 1er août na yebisi bino na ville province ya Kinshasa ezalaka nde mokolo ebele ya ebele badeko bakanisaka bawei pe ba oyo bakufela to ba oyo bakufelaka te pe ba oyo bakufela te bazwaka soin ya batombi ya bandeko na bango botala ndeti lelo tokitaki na cimetière ya Gombe botala ebele ya bandeko bayaki mpona kokontrole batombi ya bandeko na bango ba misusu na ba mawa pe misusu bazoswane yango propre po bakanisa lolenge bazalaki yokana numbunda na epona bongisa tomba ya mama nanga na nokolanga mama nanga Kayumba Jeanne Bolaya na noko na ngai Kayumba Venye na yaka le ngonga o mutema ko tuta pona ko ya kubongisa cimetière na bango pona kotala mais lokola lelo eza le 1er août yango na ye pona na bongisa na stala mwa symbole ya mwana na bango kanisa baboti nanga comprend baki et pour la lelo za mokolo moko na sacrifice na journée mobile pour nazana bango elongo vous allez fête des morts vous allez fête des parents oya nga baparents baza na cimetière na souhaité bango ntango ya kotia mopeto na kati ya cimetière na minute oyo naza na cimetière aleki na ngai na nsima nango nazalaki na leki moko ya mwasi sikoyo ye aye awa elo na kopesa po atikali ngai aleki te mokolo lelo komakanisi na nini tonakanisi kaka na cimetière. Ça s'est transformé en un jour où on vient nettoyer, n'est-ce pas, l'endroit où on a déposé le corps de ceux qui sont morts dans la famille. Mais en principe, ce n'était pas prévu comme ça. C'était prévu pour honorer les parents, mais la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est pas seulement les parents qui meurent. Et kozala bien peine ko yo muto sali yango te prochainement okende ko visiter bandeko na yo e kozala malamu po ba oyo bakufi bango pe bazalaki lokola biso e koma cimetière a Gombe bango pe bazalaki kaka lokola yo tala lelo bele bazwaki mawa pe soin ya batomba bandeko na bango ne yango bamonaki lelo pona kombola kisake bolingo oyo bazalaki nango esila te oyo kimbonda bolingo site ya sikebimi mopepe ya sika mopepe ya sika chez Christelle Lopungu La Rose Mamo Iranium de la Presse
Alors bo s'abonner na CLTV Mopepe ya Sika, CLTV News Mopepe ya Sika. Awa ndesika ngana kosala ba news, awa ndesika ngana kosala po na ça interview dans n'importe quel site, dans n'importe quelle animatrice ou animateur té. Christelle Lopungu, Mamo la Rose, l'uranium de la presse. Vraiment beau s'abonner awa. Et ça deux fois que Mopepe ya Sika. Na obenga colonel Freddy Lumbwenadio. Yebisa adio Diogène Genève Mobimba. Ye ayebisa lisusu. Jean-Pierre Ombale na Neuchâtel, Jean-Pierre Ombale pesa sangona. Dans l'arène overdose Mbila na Lausanne, baya na basangola bango awa site solo yango, site zanga rui, site zanga binemité. Baolela, mema miso bimate. Baopola, me baondimate. Christelle la Rose, Lupungu. Mamo, uranium de la presse. Ciao.